breaking news, Basango ya Congo, Nabanda Konabino, Ezali Bongo, les messagers de la bonne nouvelle, en direct à Mongalema, c'est-à-dire Tozali Bongo, ensemble Nabiso, Nabino, et Sikamoko, Pona Makambo ya Congo. Bozolanda, félicitations, na ba conseil, na ba reproche, na nyoso bozosa na support Nabino. Nzambe akela likolo na nse amona bino pe azongisa ebele. Basango ya Congo lelo na aéroport ya Njili, Nzambe ya Mpungu asali bikamwa monene, avion epumbwaki na aéroport ya Ndolo avec 26 personnes na destination à province ya Congo. Mektango avion eza komata na aéroport ya Ndolo, train d'atterrissage qui donc avion et mataki nandolo et sali atterrissage forcé na aéroport Njili, train d'atterrissage oyo ya avion ana et katanaki. Alors et sali que nani pilote banda ndolo ti na niveau ya Kingasani abanda ko boaka carburant likolo pe a forcé avion kiti. 26 personnes na kati babimi sain et sauf, mais avion za dame et tinde bange balobaka et bukani bota la condition nini ba avion ezo voler na Congo. Est-ce que ça ba cercueil volant ou ça ba avion? Alors ceux qui aviateur wana nzamba zalaka na été to ngai ko perdre sous 26 personnes ya ba congolais ba kufa. Donc ezali ma mingi bozomona ke Congo ndenge Général Mayela alobaki eza nango état bananière oyo n'importe qui akoki koyana lipungu na ye emata eboma esala mabe makoma komatisa bato na kati avion na bamputaba na bampuku nyonso ezomata na avion esika moko na bato eza maoni. Tout le monde au Congo attend que la mort d'une ordure nommée Hippolyte Kanambe alias Joseph mokili mombaba koma kolamuka congolais nyonso surtout na diaspora na monde entier sika azali soka la muika kazo luka yeba est akufi bakangi ye. Donc tokoma koluka ordure oya kufa. Kabila komi kobanga ye mutu asali plus de 16 ans, plus de 18 ans ya komema désolation, komema liwa, komema kufa pe bobangi na ba congolais depuis tingi ti lelo esika asali ba massacre akomi kobanga tala lelo. Lobby na ebsaki bino ke ba délégué ya Tshisekedi bakitaki kaka l'air bakiti le 31 lobby ayambaki bango na cité ya Oya pona kosolola pona dialogue wana bomoni ke breaking news akosaka te oyo na ebsaki bino lobby na breaking news ezalaki rumeur te na yebi ke na lobelaka rumeur te na yebi pe te pourquoi ezosalama ya kobatama bondimela ngai délégation IDPS venue de Bruxelles avec comme leader le neveu de Tshisekedi, Bona Kalonda, a été bel et bien reçu par les génocidaires rwandais, les tiers de Tingi alias Joseph Kabila, na cité à Loya. IDPS, toujours c'est la bino, bo dialoguer malamu, bo bimsa récite. Toujours c'est la jamais, bo bima, mutumoko na groupe, na bina IDPS abima ministre, to premier ministre, Tobo signé l'accord, il y a pour ça la transition, il y a une année, 2 ans, 3 ans. En tout cas, il y a que la bino ma brûlé la vraiment dans mon Kamboka, peut toujours se pelake. Kabila na ba Rwandais, babi mana Congo avant 2006, ndenge bolobi était fait des routes na bino za bongo. Mais ce que ça a mis bongo te, bokolela vraiment dans mon Kamboka, peut beaucoup regretter vie na bino mobimba pona nini pour que nego sala dialogue wana. Politicien azalaka roi, mais mukolo peuple a se soulevaka régime naye et soukaka. Donc c'est même que politiciens sont roi ceux qui peuple a zoto saï mais ceux qui peuple a se soulevé qui roi naye et sili. Alors na Burkina Faso ba outre l'axabition en 2 ans n'est-ce pas à 2014 na 2015 ba bengani des dictateurs na armée na bango nyonso surtout ekei. Donc tout la makambo o izoleka na Congo. Na Brésil, les populations révoltées ont attaché un conseiller municipal corrompu sur un poteau. Alors, ba collabo neti ba minaku, ba matata, ba boshabe, ba kengo, ba kamere, na ba kimbuta, suka na bango suka ndengwana,
mokolo ali to ko lencher bango mokolo ali population et ko kitela bango pe ba ko suka mabe. Fumumpa Adolphe Muzito na kati ya Kinshasa alobi ete différence ezate entre Moïse Katumbi na Kabila, c'est-à-dire ata Kabila longwe Moïse Katumbi akomi président, différence ezalate pour baser école moko babetaka championnat moko baza bisaleli moko baza na objectif moko ya kosalela ba Rwandais. Alors naingi kobeta moi c'était kobenda ba négociation matoi parce que bozo bela mingi tuchi pawa bozo bela mingi ba Rwandais yoka na bisa bino likamoko oyo mokili yebi ba Rwandais babanga ba Congolais po ba Rwandais tende baza ba kolo Congo ba Rwandais tende batu bazu otage ba Rwandais baza ba agent traitant bazo sala rôle au tipo ya barabe basala rapona koteka ba noir ba Rwandais ba commissionnaire batu babatami na se eza banglo-saxon, c'est-à-dire anglais na américain bango nde bakolo Congo. Alors baboyi ko utiliser armée na bango bazwi sikoyo bana misala na bango ba domestique na bango eza ba Rwandais beaucoup misaka te ba tuchi pawa bosabo soki ba américain to sololi na bango soki ba américain to yoka na bango soki pe bongo te soki nzambe ya mpungu alobi a changer likambo ba Rwandais bakopakata bana tana likambo kwa koloba te po Rwanda bangaka Rwanda yebike azana na makasi ya kozwa Congo te. Alors botika kolembisa biso tuchi pawa o ba Rwandais ba ne lokote ba Rwandais baza ba sous-traitant ya ba américain na ba anglais. Donc na banzi toyokani ba Kristo tu ya monde to sambela nzambe po Hillary Clinton oyo yemoka déclaraki ke azana extraterrestre aza humanité, c'est-à-dire azali une menace et danger pour l'humanité aleka président ya Amérique. Parce que Hillary Clinton na mobile na Clinton bango batu baya na idéologie ba Rwandais ba tutsi wana basa ba koma kosala ba aventure tout ba massacre génocide ba osana na Congo bango nde ba instigateur nango. Donc soki Hillary aleki sous présidente et ko continuer yango moni côté wana bazolinga ko baksa kisa Kagame ba tant tout et tout parce que soki Hillary a continuer ba ko continuer mais soki Obama na batu mususu batie bango kale bakosala ta eloko moko te. Donc ezali ndenge wana Congolais to lamuka po ba Rwandais na ba Ougandais o baza ba sous-traitant ya ba américain baza prêté ya ko relâcher leur griffe sur non minéré sur nos richesses baza prêté bazo rapporter gros ezo kotsela bango ebele bayoki elengi nango eza sukali ya nzoi mafuta nzoi bakotika te. Alors biso futo telema toza na unité toza na bomoko ba traître to dil na bango tokobengana batu oyo souffrance na RDC eleki makasi surtout na pembeni ya ba fête hausse de prix mais batu bafuta makate po bazo vivre na pasi soki bata diaspora balagi te na ba o babima libanda ingeza la pasi. En tout cas biso to lembi pe ko supporter bata Kinshasa parce que pe toza na ba famille toza na ba facture mbongo na biso sozo ke Kinshasa mais pour likambo ici là soki to bengani pouvoir occupation un vrai Congolais consciencieux oyo azali bon nationaliste akoti na pouvoir bato ya Congo nde baba notinda biso mbongo do likambo fo to sila nango diaspora kanisaka famille yo zaka na diaspora bato ebele bafwa kumputu bakanisaka famille te bakanisaka ba cousin te bakanisaka bana quartier bakula na bango te baninga bokula na bango te bokanisaka pe ba orphelin na ba opprimé surtout ba veuve. Nzamba lobi soki ozopesa mbongo no na veuve pe na orphelin wana nde eza vraie religion wana nde eza kolinga nzambe wana nde eza kosambela solo. Donc kosambela solo eza kokende kosambela na église na bible te mais kosambela solo eza kosoutenir orphelin opprimé et na veuve. Kanisa na quartier na bino mama nini ya muninga bokola na bango papa akufa bana nini batikala ba orphelin na entourage na yo soko tindeli bango ata $50 pour na ba fête oyo ozo sambela solo pe nzambe akokaniselo mingi. Boye bango ke Pharaon Dieu l'a endurci le cœur pour te yé na armée na ye ba sambwa bakufa. C'est ce qui se passe na Congo. Nzambe a endurci motema ya Rwandais Kabila pour te akufa yé na ba soldat na ye o bakotaki bo bangate. Congo eza nzambe, les ténèbres ne régnera pas toujours parce que nzambe azana peuple né na Congo oyo akufa na croix sur bango o alobaki tout est accompli likolo ya bango nzambe wana ayoka kolela na biso
akosala to éviter lobby to éviter mon colonie mais tous en élite akosala Kabila akozo juré ko régner par défi de la force et non la force de la loi alors que azali congolais azali étranger pas un criminel pe lisusu Obama lobby ils veulent des institutions fortes en Afrique malingi ba homme forte alors to moni ba G7 ba yeko sala ba yeko sala remarque qu'un rattachement de attention que les fonctions des membres de la CENI des gens en exercice aux formations politiques et en les contraignant à la démission, la majorité de Kabila dévoile sa conception de l'indépendance de la CENI et de l'inamovibilité de ses membres. Elle porte de ces faits gravement atteinte à cette indépendance. Cette manœuvre de la majorité n'est qu'une stratégie délibérée de bloquer ou retarder le plus longtemps possible les processus électoraux. De ces mêmes fins que le CENI est délibérément privé des moyens nécessaires à l'accomplissement de son mission constitutionnelle, souvent empêché de fonctionner normalement. Donc, ba démission oyo salama na CENI ezali bongo kolakisa ke Kabila azolinga ko défier comme a dirigé toujours na défi pe azo retarder processus ya ba élection parce que amoni ke aligné au na ba élection te pour ayebi ke article 70 zo ba président a reçu la passation au pouvoir kaka soki ba élire président yango ye azo bloquer article wana ba sala tout ba embrouiller CENI ba tia batu na bango po bapesa bango mbongo te po ba élection salama te glissement kota donc ngongo to sito koti na glissement mais osenga sikoyo biso ba congolais to tomboka to sala soulèvement populaire po na likambo oyo esila yango moni bato ya G7 babimi bazo expliquer biso ke ezali ndengwana Kabila azokoba na ko bloquer tout na Congo lokola ezali mboka koko na ye on dirait ye ba sala ke soki ya zate Congo ko zala kimiate donc ya zo sala nyonso tout akotisi babandi po ye moko aza bandi azolinga banda a défier peuple congolais toko sukisa ye suka ezali ebandeli na ye ebandi kaka kala mingi te akosuka donc ezali makambo oyo ezoleka na Congo alors basango mususu ya Congo alors botika kokumisa ba Rwandais ndenge na lobaki parce que ba Rwandais baza ba sous-traitant baza vraiment na eloko moko te ya kobangisa biso parce que bango moko babanga ba Congolais bango moko bazole la nationalité congolaise bango moko bayebi ke Mouzé Kabila lobaki la guerre sera longue et populaire un jour ou autre to ko annexer Rwanda na Burundi na Uganda na Congo pe ba kofuta cher. Samedi le 7 novembre na 13h30 marche Kabila dégage na Zurich. Zurich ezali ville ya Suisse allemande donc bata Zurich balobi bango ba otika la simate. Samedi le 7 novembre bazali banda na Kabila dégage. Félicitations na batonyo surtout na ba poignon surtout ba ali ya diaspora bazo se wa ba initiative ya kolakisa mindele ke tolingi Kabila te aza congolais te aza un criminel une fois qu'il l'Europe connaîtra l'hiver le plus froid depuis 100 ans. Donc, ils ont communiqué dans un bana poto. L'Europe ils ont connaître l'hiver le plus froid depuis 100 ans. Nan tout le monde a l'île ya boité sur la période où. Donc, Eli Kolbanin, ba parents, bo sombe la bana ba tricot à malili, bo tiandaku chauffage, bino mongo pe bo se couvrir bien. Parce que ils commis désolation dans la communauté na biso. Ndelo tolobaki na été omona bana bazolata basapatu tengama basapatu pasuka me bana poto okena mandako bato kuta bakiti toboka bazaka na poto tout simplement parce que vie ekonzoleki mingi ba misusu ba lingi komila kisana libando komone kara danser me bakiti toboka na ndako komona ye bazana chauffage te bazana gaz te bazana courant te mais azolinga mbongo ami mona mutu monene yango tolobi te tango yango hiver eza makasi tia chauffage tia courant pe sombela bana bilamba ya malili na ba sapato malili parce que na mboka o bafutaka bana wana mbongo ezokene mingi na makelemba bana bazozala protéger te na bambongo na bango ndo eza malamu mutu na mutu a batela bana malamu a chauffer ndako na ye somba bakova kitoko ba bulangeti badra ba couverture
pe sombela bana ba tricot na ba gants na yo moko pe omi batela malamu parce que malili ebomaka. Donc na banzi motomoko ayoki. Alors si Dieu ne nous a pas abandonnés depuis que nous existons, ni hier ni aujourd'hui, sois calme mon frère, il ne le fera jamais car il est un Dieu fidèle à sa parole. Soki nzambe a sundola yote malgré makamyo soleki nango ozangaka mukanda olukaka visa okomaka ozangaka ndako ozangaka nyonso me nzambe asali yebaki makambo nyonso oyo alaka akokokisa yango peu importe temps peu importe bitumbu ozoleka nango kobanga eloko moko te nzambe akosala. Bato oyo bazoyamba archibishop Coutinho na poto pe partout, en tout cas eza mawa mingi fo boleka na délivrance parce que Coutinho atikala jamais kobundela mboka. Coutinho azalaki collabo, Coutinho soka salaki sauvons le Congo parce que ba soda o ba botolaka la voix d'Isaïe musée ayaka ba lalaka na église à Coutinho ba yokanaka ke ba kopesa mbongo l'air ba pesa mbongo te yango moni asalaka mouvement wana atikala jamais kolinga Congo, atikala jamais kozala muta Congo. D'ailleurs pe ndenga kotaki prison na ndenga bima Kabila pesa 2 millions pour ya kotia distraction na kati ya combat na kati ya diaspora. Soki tembe bino ba journaliste boke no tuna Coutinho makambo a critiquer Kabila aloba makambo zoli kana Congo nde ba oboma batu akoloba ngote po azali combattante azali pe mosali na nzambe ya solote. Coutinho aza muta liboso akotisi ba désordre akotisi esprit ya papa wemba na kati ya église akotisi kinumba ba aventure nyonso ba semence lokuta ye mutu asalango ye pe mutu akotisi bon chic bon genre na kati évangile. La preuve soki akotaki boloko te nde mwasi na ye atikalaki kosomba église te. Donc de vivant Coutinho lere azalaki libanda akokaki kosomba église te po mbongo tu eza kokende na kinumba na komela na baventure mwasi na ye nde lere akoti boloko na mbongo Kabila apesa ye bango nde baye kosomba lopango. C'est-à-dire soki bozoyamba ye ke aza pasteur na bino kazali combattant boluka délivrance parce que bo se renseigner soki tembe boluka ba journaliste bokende kotuna ye a critiquer Kabila kosala ngo te po bafuta ye mbongo po asetere. Alors soki bozoyamba ye ke azali mosali na nzambe azongi aza mosali na nzambe azosalela nzambe mawa na bino boleka na délivrance parce que ye moko na nzambe bakabwana kala. Coutinho na nzambe bakabwana kala, je crois banda ata kota ba 92 93 bakabwana na nzambe kala aloko la portable eza na sim na nyonso meza na connexion te. Omoni portable so eza na connexion te ata obengi ndeni et osala te. Donc abanzi mutu moko ayoki. Alors ezali mawa mingi. Manchester tokeba na poison kamere atindi batu na ye bazotia batu ba poison bozala na kenge ozopesa nanu mbote ozosolola na nani ozoseka na nani ozolia na nani ozoyamba na nani parce que batu ebele ba mitema mabe na salfo bapesaki ba congolais esika po batonga sale. Nani oyo afrene projet wana nani oyo azali nchor ya ba congolais azo freiner ba projet azo freiner makambo kitoko ba nani communauté ningo sala nani azo freiner ngana kopesa réponse te bino bombo sala ba enquête boyeba pe boyeba makambo nini ezoleka na kati ya makambo oyo ezosalama. Alors opération omoni ndoki belela ezali idéologie to zolozina ya banka batikela biso banda kala pe ya idéologie pas de contact na n'importe qui. Alors na Bolton bokeba na mutu kombo Edo azakuna Edo autara village na bango ba bengana epoki ndokeleki ba kombola même makolo kazonga te ase retrouva na poto soki na ba mystique ndenge nini mutu amisala mabe makasi pe azali mutu oyo azo favoriser mabe mingi na Bolton balingai pe bapesa communauté à Bolton esika ye abeti CCC azali toujours na groupe ya bato oyo bazosala mabe mingi na communauté bokeba na ye. Alors ezali mawa mingi na Bolton toza na mutu malamu lokola viekis oyo arespectaka ba jeune yango bomoni meme denzu aboya kopusa na pembeni na ye denzu pire mutu na nga bonjour place toza kuna. Alors bokeba na ye. Alors bino Edo soki atangi nga
ndenge atobeta ba masolo ko kritika ba te bele ba obeta na masolo mutu wana eso yo yebi esta alobaka boy bon bozaka na Salford wana botuna bozaka na Bolton botuna Memphis a mwana grand patron na masina Memphis tango nga azaki na masina obetela bino masolo qui est Didier Forme parce que Memphis na zako futela na bar na ye azaka na bar pour perdre na bango na lara danser ba parler belé na masina Memphis na Bolton abetela bino masolo qui est Didier Forme tango na zako futela bar na bango donc na zako louer bar na bango samedi soir pour na salaka ba répétition et orchestre au tambour les Valois avant qu'il nous rejoindre Wenge El Paris wana tango na zali na pastete aweb sabino donc ils ont battu ba sakana na proverbe ils ont battu ba kansa so proverbe l'état proverbe ana makasi na koya na betio na bukio tuna Memphis aweb sabino ay sabino makamni na sala masina aweb sabino ba tulokola ba joana bazotanga ba kombo na nga ko kino sali kombo na nga yebinga te kovanda na ba Bolton et do moko boye mbokar bakanga oncho na village okima oyo ozosala balikita contre proverbe oyebinga te parce que soki ezalaki bamboka loi te nakoya peshe yo nasali yo mystique nakobimelo meme na minuit epano na ba 4 heures du matin nasali yo makambo na leki mais tokomi mikolo tozobanga nzambe yango ozomona tozovanda botunaka Memphis avivanga ayebi nde na utaka mikili nde na yaka makambo nini nasala masina aoyesa bino parce que na bapoto bato ebele bakanisa tokokani be ndenge tokomata babisi esika moko ndenge tozosala bondire tokokani te tokokani vraiment te po kokana na nga il faut osala onga na sala ba refula 3 fois nazonga 3 fois yo kokanga manga musuku tukoluba te donc il faut kokeba eza mawami alors bato a Bolton botuna Memphis akobetela bino masolo qui est Didier Forme Memphis mwana mutu alara danser oyo azali ko faire louer ngai samedi soir na masina wesa bino makamini na sala akobetela bino masolo alors tokomi na tango asuka na tango oyo makambo nyonso tu elobama makambo nyonso tu ekomama ezokende na kokokisana alors na ngonga oyo makambo nyonso tu ya mabe oyo ezolobama oyo ezokomama oyo esalama ezokende kokokisama alors tokeba parce que na ngonga oyo satana aza déjà na kati ya l'église satana azobebisa satana azodistraire satana azobundisa satana azobebisa alors na bamakambo ezoleka na mboka ya poto ezosenga na biso tokeba parce que na ngonga oyo bato ebele bazoya na kombo ya Yesu mais baza na bango ya Yesu te bazoya na baventure baza na bango na nzambe te mais bazoya kosalaka baventure po na kopengwisa bana na nzambe alors nazoluka elema moko batindelinga ya bolanda pasteur moko oyo asali baventure pe asali baventure bazwi journaliste po bible elobi makambo nyonso bosala na nkuku ekomonana pe ekoyokana bolanda bino moko ngana na mingi oloba te tolanda To you exactly 3:30 p.m. Eastern Africa time, Hero Radio 99.0 for fresh breath of music and Nakuru's most popular radio station. It's time for Dome News with me, Kate Bobik, and I'm calling our pastor who decided to relocate and come to Kenya. Pastor aza Nigeria ayova na Kenya. Will just give you the answer you're looking for. Please wane ba peso raison yo makamnyo so luka. Hello, pastor. Praise the living God. Yo abeskonde babanda. Okay, my name is Nancy. Komo nanga Nancy? Yes, Nancy, how can I help you? Nancy, I nako got edeo na your nini? number from a friend of mine you've helped. Camarade nanga moko What apesinga numero na did yo. they tell you? Ayebiso Okay, nini? let me just ask because Chikanga? after discussing this, I'll come to your church. Na desidaki na ya ipa na yo na She église. told me the name of your church, but I can't remember. Kindly remind me the Ayebisinga name of kombo your church. église no nazo kanisa mo sote. Kono yebisanga kombo église na. Breast and honey. Yeah, Église o basi bayaka balongoli soutien bayaka Wait a tolo minute. polole. Breast as a lady's breast or? Ndeko zo ba mabele ya basi ya pasteur You know, yes. the spirit lies in the breast of a lady. Yeah, that is where the spirit of Na the Lord is tiki always kwa ko present. translate binomo bana basi Even bikini when mwa mozole. you're young, Okay,
Okay, struggle so the breast so that you can get spiritual fulfilling for you. You can grow. The more you drink, the more you start the breast, the more you get the fulfilling of the Lord. okay. so oza na problème pasteur aomelo Pastor, the mabele name of your church nsima is ozwi Breast and Honey bénédiction Harvest Fellowship International. Exactly, madam. Okay, so I have a problem. Nana And I really problem. wanted you to pray for me or tell me the way forward. I was looking for spiritual guidance. nazoluka spirituel Oh my God. guide na na problème Go ahead, madam. Okay, I have an issue. I've not been married for a long time, and every Nabali time na I nte get mikolo connected ebele. to a man, Chaque the fois man will nazalaka have connecté na to mobali maybe cut off the relationship when it's just about akataka time. relation to relation sila yoka The pasteur Spirit oh of the Lord is telling me that there is a big problem in your heart. molimo na nzambe ebisi oza na problème monene na motema na yo All time you go anywhere, you look for men ntango keep nyonso on olukaka mibali rejecting you. I don't look for men. Nazoluka I mobali start te. dating, and when we date, we prepare for That's wedding. what I'm soki trying to say. toprépare tobala na These mobali men, they reject you. mobali oyo There is baboyaka spirit yo of rejection in your heart. oza na Okay, so motema ya how are you going rejection to help me? okoyedenga Come nini and do, you should try and meet me in my office and then we suck out that Yaka spirit of na rejection office na from nga your breast tokobenga na and bamilimo from wana your heart. Praise the living God. Okay, you said we remove the what? The spirit of The rejection spirit from of my rejection breast. from your heart. alobi From your heart. okolongola milimo ya mabe na mabele na nga alobi Yes. Okay, so when is prayer day? priere Prayer ezala is mokoni every Thursday at 4 p.m. at the Tabernacle Altar. Mm-hmm. Yes. Okay, do I need to carry anything or what? Don't carry anything. Naya na nini? Just come the way you are and with a little bit of offering. yaka ndenge ozali na ndambo The offrande presence of the Lord is always being made to be full there. Okay, but the friend who gave me your number told me that when I'm coming for these prayers, I should not put on my bra. osoki na ye na église wana tia soutien te pasteur eza solo People like you who have the spirit of rejection, you're going to abi lokola oza na esprit ya mabe yaka ndenge wana those problems. How are you sucking it? Are you using my breast to suck off the na rejection? boluka moto ayebisa The no mamwe church alobi name speaks more about it. Okay, the church name speaks about it. That's Breast and Honey Harvest Youth Fellowship International. Yeah. So I want to get one. Why should I come without my bra? So that we can suck off the spirit of rejection, and you know the spirit of rejection dwells more so in the breast. So who is sucking my breast? nani akomela mabele na nga po akosimba ngo You komela come zana for spiritual guidance, and I give you whatever you want. So you're the one who will suck my breast. donc yo pasteur moto kosimbasimba nga mabele yo ozala combien de temps Make I tell you, you just Na come and website then yo you yaka see how it is going to be. Okay, is there any place in the Bible that ese eza na God place told na you to bible suck? basi balobi mobali asimba mwasi bongo Let me do this thing, we finish. No, I'm wondering because all the churches have been going. Stop. Wait a minute. You have called mwasi ya mayele bandi otuni us. baquestion biblique You just do this. So if you're not comfortable with it, just let it go because No, I just wanted to know. I just wanted to know. I didn't even get your name. Your pastor who? komo noni pasteur nani Pastor Chijioke. pasteur chinjioke Chijioke. Chijioke. Yeah. Pastor Chijioke. joboke Yes. From a Breast and Honey Harvest Fellowship International. Yeah. So on Thursday, tomorrow I come at 4. lobi na waya You na will 16 cast out the rejection spirit yo through kokata sucking my breast. matututu na So bassin you've na been ngai doing that. I understand that your church has only ladies, eh? nayebi ke église ezaka basi na basi Why don't you have men mpo na nini ozala fellowship mibali around te that? baya I kuna say that we give unto the Lord. alobi wana eza nzambe When did you come out from Nigeria? outaki I na came nigeria oyaki because of the mokoni calling of Breast and Honey Fellowship International. Okay, Pastor, whoever you call yourself, Chijioke. Man of God. Just My call me name man is of Kate God. Bobik. I'm calling you from Hero Radio. ayebisi esikoki na obenga direct ya radio mokili mombe yoki makambo olobi Yes, my name is Kate Bobik. I'm calling you from Hero Radio. I'm not Nancy. naza na Okay, site let's just talk about this. Do you think you're going to be the first one To do what? lokola yoki aza na radio moya aloba somaka baza olobisa How te dare you call your church Breast and Honey? You only have ladies who fellowship there. Wait a minute, Your church, the ladies who come there, they come with that secret. pasteur oyo aza na bakamarade na manchester mpe na londres na otangela bino bakoma bakamarade na ye Why are you deceiving people? I'm not going to stand here and listen to your nonsense. No, just wait, I'm not going Just to wait, listen to your Pastor. nonsense. You call yourself Pastor Chijioke, No, not man of
God called you, eh? I'm not standing here listening to your nonsense. Get out You of call here. it now. I'm tempted to call this man of God in quotes. Journaliste à Sougisi. Journaliste à Sougisi. Did you just tell me get out of here? And you're supposed to be a man of God, full of breast and honey. You come to your church without bras. And then how many ladies do you suck? How many ladies do you suck their breast every now Abi and basi then? boni osala bango I bongo really komela don't bango care. I'm mabele. not threatening you. I just want to know, why are you deceiving people? Poni Who ozo told you to decevoir be bato. sucking ladies' breasts in your church? Ye pozo benga bato na Without mesa. bras. I'm stupid. I'm stupid. You call yourself a man of God and you're abusing me. And I'm gonna hang up this phone if you continue to talk to me like So, that. did you Make just I call tell me? you something. Did you just If call you're me a stupid? courageous woman, come and follow I'm me where very I am. courageous. I'm very I courageous, know you more than wanted you me to think. smack you. Let it slap me because I You want? smack you I want very you to well. do what to me? I know you want me to suck your breast because ladies out there are talking because I suck those breasts very well. And make I tell you Shindwe pepo, something else. shindwe pepo chafu. That's why you've said that I suck. Ladies are many in my church. They're not That's many. why They're I the want to only suck people out. who fellowship there who come without bras, and you keep Have sucking you their asked breasts. yourself why they come there? Because you're deceiving them. You just called me I'm not stupid. deceiving You you. call me. You call yourself a man of God, and you Kenyan call men me are stupid. not romantic. Kenyan men are not romantic. Who told you we need your romance all the way from Nigeria just to come in the name of God, to come and say our men are not romantic? You are calling me to ask if I can suck your breast. And that's why I told you my name is Nancy. My name is not nonsense. You call me. Hey. She just did it again. Me love it. Me love it. Hey. Merci radio depuis batu ya Kenya batu batindeli ngango omoni ke mosalo na osala bata Kenya pe basala ngo kokanga ba pasteur lokuta pasteur waza na connexion na ba camarade ne na Manchester pe na Londres prochainement na kotalela bino bakomola bango nzambe na nga batela bino nzambe na nga pambola bino breaking news pasteur lokuta basambwe